papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service umela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irene Masiandoki TV, oh maman abino la cabino kakaba histoire vrai pour esa la bino ba vrai makasi nabanda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pour na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi yango to ebisa ka bande nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba oh nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman abino ba oh déjà bo s'abonner bo partager ka esa la ka vraiment bien makasi la topé saka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge to lobaka respect na moi so amebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate topesi ba bisou na Naomi Abel balobi eyale umela de longue jambe na kati ya Luton balobi ma copine Naomi umela pourquoi pas maman bibi chez moi Nzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même tokendara bongo na Willy Moucheni le vrai code mboka balobi papa social c'est que bien makasi pourquoi pas porter parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na sepelaka mingi ndenge ya Simon do ya papa bengaka Etazi Vita imana balobi kokodia nzombo depuis Irlande ya Simon umela bamourezi mama Irene ayaka boyena la kabino masola solo tobetaka aubergine te poster nanga Fifi Tomo la japonaise balobi Japana mama na Erastine Fifi Tomo azolanda biso esalaka vraiment bien makasi bamourezi Nela rabino solo nga na beta aubergine te tokendaka bongo batu bona biso partout nazo rappeler bana bundes olingo tinda carton na Congo Kinshasa tope na ngola balobi benga ve na biso Poshan Andel mo bange na shipping na kati ya colonne babi via kanga masolo benga vie na plus 49 152 0251 77 31 et kosala vraiment bien makasi mo bange na shipping Poshan Andel babi bravo via to tindi carton diamant e bungaka te bamourezi mama Irene asolaka kitoko makasi na bandeko basolaka bien na ye neti mama Rosette bikulu na kati ya Hollande mama Rosette babizu ebele balobi umela ozosunga bandeko makasi na yogurt na yo bandeko bana pour ma santé diabète ezotungisa bango mibalo bana problème sexuel baza mwa faible benga mama Rosette bikulu okozwa solution ya kitoko kozala jamais déci tokendaka bongo to rappeler bana Switzerland na bamoyo est-ce que bosesa ba fetité bo benga balobi Mama Titi à votre service balobi service traiteur ya kitoko na kati ya Switzerland na mbongo ya mukie bole bien pe bo sepeli kitoko makasi babi Mama Titi na kati ya Zurich umela pib elekake pa na biso zwa numéro benga Mama Titi zwa rendez-vous solo la okozala jamais déci voilà merci pour la patience na fidélité na confiance ti bozota la mama Irene azobeta masolo boye bilamba na lati chapeau ya Fendi na t-shirt na ezali publicité na zo sala
biloko so sepeli nango ya bakombo nyonso mpo naza nango mpe na bamarke nyonso benga Rita Chimuki na kati ya Dortmund bana Bundes boumela olingo somba chapeau yo papa to pe mama moi t-shirt bon ensemble na couleur nyonso benga Rita Chimuki na kati ya Dortmund babi mwasi abimisaka te ya Naomi Campbell balobi umela Rita Chimuki vrai chéri atekaka pe biloko kitoko benga Rita Chimuki mwasi pa Moïse na plus 49 176 60 811 815 so komi numéro ya Rita Chimuki mabebenga biso tokobongisa za na biloko ebele ba ensemble lemba ya makolo minene ba manette biloko ba pa Rita Chimuki ekoti bobenga biso ekozala vraiment bien makasi na elle la kabino masola solo mama Irene abeta kobergine te tokotamba mona lisolo na biso eza mulayi te eza mokuse ba mama kosambela eza kitoko makasi ba papa pe kosambela eza malamu foto linga nzambe po ende kolona pe masouffle de vie eza ya ye apesaka biso gratuit yango na yebisaka bino ntango nabetaka masolo nasalelaka proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie pe na yebisaka bino ke Jésus Christ revient bientôt mwana moto akozonga ezalaka sinoga mama Irene te bongo te mama bibishi mwa nzambi eunu tangu nayaka na kibo mama Irene na yelaka bino ebeteli nde ezoboma bango baabana jiba bebe ngande mama mpo na obeta masola so tozobeta aubergine te lisolo nazobeta mino bamure na bamure eza solo moko ya soni ya pasi ya mawa ezali likambo ya couple mikolo na Irene Masiendo kitivi masola ba couple tomboki neti na filme ba mama bazobenga ba papa bazobenga me foto beta to pesa conseil ba couple to luka kimia to vanda bien to bokola bana to kola ndenge ba couple kala esala ba 40 ans ba 50 ans nde to mona ya be Zakari Moskito ko peta imami la plus belle na messie na biso Zakari vient na biso ya Bogar tala bambula basali 40 ans de mariage et ça la vraiment bien makasi ya be Zakari félicitations umela ba mama na ba papa biso nazo beteza lisolo moko ya pasi yango nazo ebisa ba mama nyonso o bazali ba femme mariée botikaka mabala na bino na maboko ya Nzambe po Satan bundisaka libala makasi lisolo na beta ndeko mwasi alobi mama Irene nasali 16 ans ya mariage na mobali nanga toza na bana mibali tovandaka très bien na mobali nanga eloko nini navandaka ne bien koleka mama Irene lokuta na couple na biso ezalati biso mibale mopagano azate toyebi Yesu Masiya tosambelaka toza ma passer na pa passer te me toyebi kobanga Nzambe mama Irene eloko toyekwa na bolingo na biso lokuta nga banda nyana mobali nanga 16 ans mama Irene beta sono na kosa mobali nanga te yepe na confiance na pesa ke na nakanga yepe na lokuta te quel que soit problème mama Irene toyaka kaka to swani to kobongisa po to vizu batini ba na ndaku ko swana eza logique bato bayaka ngana mobali nanga na to swana te ba faux couple ba vrai couple boyo kanga bien couple nyonso ba swana ka discussion ezalaka na bolingo eza logique po yo za na éducation mobali pas na éducation na bango tant bozo vanda et compréhension que kozala est-ce que batimi balé bazali et compréhension que kozanga te bato bayaka miki nga couple nga bana to ngana papa non to swana te ba faux couple discussion ko swana bolingo il faut ezala mais boko swana lokola ba pagano te ko swana bino fo limite ezala to ke na bino bongo ba femme mariée ba mungene ndeko mo se mère ni 16 ans ya mariage to za na bana mama Irene to kosana kate transparence ezalaka vraiment ya makasi mobali nanga kenda Kinshasa zongaka na yokaka mobali nanga na mabe ata kote moko te mama Irene loko na bengi pona beta bisolo parce que na landi masolo obeta kindenge na yebisaka bino na Irene Masiendo TV lisolo ebotaka lisolo tote kosala life moko bandeko babengaki mwa mingi batunaki ba question mama na partir ba question bandeko batunaki abeng mama Irene po pesa lisolo leka na kati ya bomoi na ye mama Irene tovandaka bien mobali mbala kenda Kinshasa zongaka na yoka mobali na mabete na kanga epene loka mabete tozalaka vraiment très bien mama Irene tant mobali kenda Kinshasa tout oh natikalaki na bana na vanda boye tobenganaka na mobali nanga air nyonso na lingi parce que aza mobali nanga mwasi aza kolo mobali akobenga mbali na 1 heure na 2 heures na 3 heures ça dépend ndenge love etindela ye aza mobali kangu te pando benga bakebenga nga suka 20 heures moni ero mère azali na okekotika mère na kobima na mère to kokende boy to kolia to komela ndeza be mère azolamba aza mobali likangu te mobali no kobenge air nyonso olingi mama Irene mkomo tsu mobali na ndenga za na Kinshasa na bengi ye nga na poto na bana na France na bengi mobile na nga boni santé bien bonne journée l'équipe bien to solo la ki peut comme ya ba 22 heures to solo la ki makasi na mobile abina nga naza fatigué na nina lala na nga bité problème te ndengo zola na boye nga pe kala mingi te na ola na nga OK problème te bébé wana lobby to kati téléphone
tolala na biso 22h na kati telefone mobali alala. Mama Irene nzambe tobondelaka soki yo mwasi otambola na kobanga nzambe andoselo ba grâce moko mpe bandomona makambo mosusu na miso lokola filme eza na basi mosusu alobi likambo na vie mona ekokisami aza na ye nganga te kozalaka mwasi oyebi kobanga nzambe surtout soki oza mwasi oyo okosaka mobali na yo te otrompaka ye te nzambe azomona toza na badefo mosusu me bekobo wana balokuta mosusu osala yango te soki mobali azokosa yo nzambe alola aotiko te. Mama Irene nakosaka mobali nanga te banda na yeba mobali nanga 16 ans yango nayebi mobali mosusu te ata natini bongo na famille nanga naboyaka te fona yebisa mobali nanga vérité tovivaka vraiment mpo nanga tozalaka na transparence ya makasi na couple na biso. Mama Irene tant tosena mobali ciao ciao lala bien naza fatigué tokati nga na tikali namoni mwana nanga alamuki oya mukie abandi ko déranger alalaki isusu te na bandi ko lukila mwana pongi mwana zolala te ti ere meminga tokomi minuit na bina kota prière ya bostra bamure na bamurezi natangi komba pa bostra lisolo po lisolo ezobeta maboye bokolimbisanga. Mama Irene abetaka masola so tobeta ko bergine te ona lobaka ebete li pro max ngayo identité ya bundes. Mama Irene minuit koki na koti na nga prière ya bostra na prière na nga na kimia nyonso prière esili tango nazo prière na memi mwana bande ko déranger na tangi posa ngezaki alala poto lala. Mama Irene tango nazo prière na katikati ya prière mwana nga pongi eyibie alali loko si na changer ke couche na boy pe lokata prière na memi kaka na continuer prière na nga tito sisaki amen na zui mwana ke kotie na mbetu kote na chambre muninga na alaraki. Mama Irene eloko ni nzamba salinga pona comprendre ke mabezoya. Mama Irene nzambe ayebi kolakisa bato makambo tango na sisi prière nazalaki vraiment na mozindo ya prière na bondeli pona mbali na bondeli pona ndaku tututu parce que naza mwasi oyo na kobeta tolo te me nayebi ke nzambe alola akufelaki nga na ngomba ya Golgotha Yesu Masiya. Mama Irene tango na koti na chambre na biso na lala tango na vandi na mbetu na biso eloko elekelaki nga mbetu na biso ebukani nekaka pua. Mama Irene mbetu ebukani kote nga na lala kote na vandaki mbetu edindisi nga na kati na gangi Jésus na lamuki na tombo e matla na moni balati 4 ebukani na mbetu na biso. Mama Irene na jango na matisi yango likolo na meko bombisa ngo parce que tozaki na mbeto banidelo ezaka badematela. Mama Irene totia balati pe mibale kote na nga ebukani bolanda lisolo très bien eza moulai te me boko comprendre pourquoi ndeko abeti yango ebotami par rapport à lisolo na salaki life lobby ba marié babengaki ebene ndeko azalaki na biso na ligne alandi lisolo yanga ekobeta po topesa ba mama conseil pe tokangama na Yesu Masiya. Mama Irene tango na bongisi balati wana esalinga bien te na mosi na ndali kote na nga ekoki pe kwea susu na butu mabe lokola papa zate na zui kuse na nga na pusi pembeni ya papa na la na nga na loboko ya papa na mopanzi ya mbetu koto mobali na nga alalaka po azate bana balali. Mama Irene ntango nake kolala kota papa na zui siko telefone si tokataki na mobali bamourir na bamourir bande solo très bien pesanaki bye bye lala bien dors bien bébé je t'aime admets bakataki déjà ma solo na 22h ideko benga mobali ezalaki sute ezalaki après prier alala tant que matana mbetu ebukani esali bien te na kibo mwasi ne tanga matina mbetu koto mbala la pongesa loko ekimya bina benga papa naebisa ke mbetu ebukani kote nanga bamourir na bamourir bolanda. Mama Irene tango na bengi mobali nanga mbala moko ezolela mutu ayambi telefone mutu ayambi telefone azoloba na telefone na mobali nanga na opeso telefone na oti mwana mwasi tango boyoki prière abo stressili ekokozala na ba nini bamourir na bamoureuse 1h30. Mama Irene mwana mwasi azoba na kopeso telefone te mobali nanga sikoza mibalo baloba mingi te awa bane pe na douceur s'il te plaît pesa nga telefone nanga non pesa te siko awa bengelo ero nini mbala bi yo yebi soki eza ye pesa nga telefone ozomona te ke telefone ezopela mwinda soki bayambi. Mama Irene eloka suka na yokaki yango na telefone ekati mwana mwasi mto azozwi telefone mobali nanga azosenga s'il te plaît donc le téléphone. Mama Irene alongwa telefone alito ina tala numéro ya mobali na mona ngoko filme na rappela mobali nanga na Kinshasa mobali ayambi te. Mama Irene na lala te na banda kolela butu mombaloko ya mwana muke bana nga balani na chambre encore elelisa makasi elelisa ke pesa ape posa toilette. Mama Irene na subi na butu lo wa bisubila na lali mabe moko encore affaire ya kibombanda siko zo boule
1h30 ti esika 6h ebetela baza ndenge nini moyo ekota mokili elamuka mama irani nalala te na pasi na banda kobenga mbe azoyamba te nasela mobile ba audio na beloko oyo osali nzambe alola omono omoni ndenge osali yango bongo yeba kosali ekobo na minuit 37 po mbetu na biso ebukani ntango na osambela minuit 37 na santaki mabe moko boye na ntango na ye komata na ine quelque mbeto ebukani na comprendre koza esika mabe seke nzambe alingaki mbeto ebukana mpo na benga yo mpo ndenge tosololaki tondimanaki tokobenga na su te oyo eza nzambe mutabimisi yo papa nga na 16 ans nakosa yo te soki oye amamere na biso elomo na biso oya na oboma yo nazwi na kati voice na tindeli mama ira na bandi soki korapele aoyamba te me analala te ti 7h du matin ongi na miso eza te mobali abenga na 8h nayambi mobali akoloba te mama irene nga kama nabi papa nasali yo nini oke kozwa mwasi kini mboka mabebele seke papa nazomona ngo eza logiki te mpo mwasi abotolo telefone seke aza likango asika te seke aza likango akala seke ozalaka nene okendaka bavoyage nyonso yo trompaka nonganga nde nayebaka te tobandi yokanga onakoyoka te mama irani telefone ekati mobali arappele nga nalingi korapele te na boyi mpe koyamba ye mobali abandi kobenga grand frère ne azala awa ayebisi grand frère ne abenga nga mpo tension na nga eza mabe sur et certain explique grand frère ne makambo mpo ndeko ya mutu aza ndeko ya mutu mama ira namoni grand frère na bengi ngo mama problème ni papa abi yamba telefone ngai basanta bana bi lobale na obima na bana mwana yamba telefone ezati ma ok c'est bon obenge ka so 18 ans abi merci na respect ka ya grand frère ne ba murena ba murezi bolanda sola passe ndeko a souffrir alala te butu mobimba mama ira tokoma na pokwa papa benga ni ko yambika te eleki jour moko na kati ya mibale nazo solliciter nazo benga te na ko apprendre pas grand frère ne ke azoki kozwa ye azongi ntango mambwana esalaki asalaki 9 jours na Congo akendaki pour 3 semaines ntango azokokisa 13e jour azozonga poto akati voyage poto nga azongi akomele pa ya grand frère ne bamurene bamurezi bolanda masolo ba histoire eza vrai ah tobeta so tobeta aubergine te bande kon so tozobeta bo comprendre pourquoi toye kobeta yango na Iran Masendoki TV papa azongi akomele pa ya grand frère na ye baye na grand frère ne na ndako na olobeloti grand frère na ke na olobeloti grand frère ke tolali premier jour na olobeloti deuxième na olobeloti mbalika ozoloba te pona nini nasali yo mabe te est-ce que yokaki bien wana ezalaki nango kata ozuba batere batelevizio Kinshasa ezalaki nga te na ese na tuni eloko te ntango na tunaki yo na Kinshasa olobaki te owanganaki awa mpe tovandaka boye mama irene mobali nanga lala asu te na yoki oso na grand frère no na olala nde na omona okota na cuisine lokola be na oboma ye yokanisa peut-être na zole mbeli azoyeba te liwane ye na moyen nini na mbeli na marteau mbala komanga malaise kolia kuta nini kolia te banda yaki mais nazobonde ete parce que nazalaki vraiment na choc kovanda 16 ans mama irene nazana eloko na kosa mobali na nga te nzamba omona me mbala ke kotrompe nga mwasi abotolo telefone mwasi alikango bolingani lelo po abotolo telefone oza na kilo mwasi aza kodasa koboto mba telefone seke bayebani deja seke mobali na nga banda mobulu banda kenda ne ba Kinshasa nyonso nga nde nayeba te mama irene nzamba lolanda alingaki mbetu wana ebukana posi tokataki telefone tokobenga lisusu te ntango sini wana mbetu esalami nde nabengaki papa parla netanga yambi mwasi mususu aye koyambanga na telefone mais eza nzamba lingaki mbetu posoki mbetu ebukanaki te nangaki na benga te nangana ba peteke butu wana makambo elekaki ngoko sanka na tongo posi tokataki na 22h baba chérie dors bien to sisaki c'est bon kaka tango mbetu ebukandi na komena na posa ko benga mepona ebiseke mbetu ebukandi na kende koyamba biyamba ekomisinga bikoma koma mutu epetaki mama irene tovai na mobali nazomithungisa mwasanga aza nani asali nini mama irene nasili mayeli ntango mobali nanga alalaki mokolo mosusu elekaki ba quelques jours nayibi mobali telefone mama irene abimi na telefone ake nango libanda nake kofungolisa kode ya papa nabandi kocheke telefone mobali nanga eloko eza te na cheke eloko eza te nake na WhatsApp nayebi komba mwasi yango te nakoti watala moi bandeko ne ba message na nga moko mama irene nake kaka na poubelle nake kuta ba video mibale na ba photo ba video ya somo ya pasi mama irene yango na bengo betaliso pesa mama conseil nga naza moto ani mama nzambe na sambelaka
lobi nalandaki life na bino ntango bozosala yanga mama Irene to naselaki na bamarie ndeko moko na Londres abengaki alobi azotuna bolimbisanga fona explique bien mpo esi ezokende bongo koyemba epai ya papa eza lisumu to eza lisumu te bamama bakotaki bamekaki kodefendre na ndenge na bao nazalaki na li na bandi kolela nakokaki kobenga te natikala na mauvais souvenir mama Irene nakuta video bandeko mingi bomona video wana kolo nango mutu apesinga siko liso mama Irene mobali nanga na Congo azobima na mwana mwasi mo bazoyembela papa me azoliango na kuanga da simbi mikro papa simbi kwanga ayembi akati kwanga ayembi akati kwanga mama Irene wana video ya liboso banda nzamba salanga mbaye boso na mona video wana peut-être yo pozo landanga omona ngo na WhatsApp mutaplibi yango eza mwana mwasi opa krakaki mama Irene natindela ngo camarade nanga na biya ata mama na omona natindela ngo leki nanga ata mama Irene natindi mo parce que longa papa emona na te na video wana mwana mwasi mpe amona na te mais azo yemba mama Irene nzoto ya mutu nanga na yebi yango azo yemba na kuanga ayembi akati kwanga video ya liboso mais ba photo ku tu laisse tomber ya façon nyonso moi ça za na tendresse ya nyama kotemsu ayembi azwi jameli mama Irene moi so na ba démonstration moko na koyemba azana ndoki mama Irene na banda kolela eloko esalaka pasi yo moko ke ko luko mona ngo ya bande ko na botika biluka boko mona bimona bokoma bikoma na koma ki traumatisé nazo nganda pesi papa téléphone papa guerre nga boma nga poani na zui téléphone nazala nga bina zui ba monda kuna biso satana koti rando makasi des hommes mama bitumba mbal bosone bunda na mobile na 16 ans to vanda na ebiselo ko salinga na robosa na ngote nini yango ezanginga ezana ye poke ko négliger nga mama ko swana na ndaku mama Irene na kraka na vandisa mobile na bito swani mingi yebisanga mwasa aze koloni aza nani mwasa salite boy alekinga na mama Irene na petaki na kole mobali na tie manzaka na sui na zokisi mobala ko beta ngate so na benje bwa yimba kumlo kwa kizengi nazo panza na biloko anda kuna omona bana temerende tina kufa mobala yebisi na lobi na bimine ka mbala moko mbala bona yebiso ayembo lingaka te olobakeza lisumba komango kote nini ya ndimaki na ye lokwa na sala ngo kala yango kaka pe na sala ki pe kaka mbala moko ngana lingaka na bayembela nga yo lingaka to bakeza lisungo komano ko sambela mama Irene na vanda na bi papa ka pona likambo yo nanga toza ba chrétien to yebi Yesu masiya do sale kobo ba yembela kote kuna bazembe na kuanga mama video la batindelinga nga moto na tala na biya ya boma video abi nga ntina bomango pona peswa ngo boye na bengi no camarade nanga na France na bitindela ngo camarade nanga tindelinga yango na zonki manga na koko supporter video na te batu ba mono ngo na top na plibia ngo pe na kanda po libali ngo ekokufa na bimisa mobile nanga na ndaku panda 6 mois na bibima na ndaku nanga pona video wana mama Irene libali vandaka 16 ans ezalaka bien ngo pesa ba papa conseil biloko msubu wana ngo posa bozo senga boza na souci ya ba mama bana na bino biloko msubu soluka bosa mamba bino ekeko causer ba maladie soki lo to kufi bana ba otika na banani toza ba makante toza mwasi na mobali ata to kosala tapage na bolingo photos na limite to tala pe bana papa ka pona oyemba ngana ebiso ke bandanga na kola par ko sambela na koka ngote papa na yebisa yo dès le début okanga makaka ba yemba papa combien de fois na ebiso ke na koka kate mama Irene pesa mibali conseil na wakinde kwa mwasi nenga lobaki lobi beta liso banga na za victime papa bima na ndako abike po bana boyi ko yemba mama Irene to vandisa ba marraine bakomi ko condamner ngai yo pe mususu eloko nya mabeza wana monde bokotsa bazo banga na okotsa satana ndako babosani ke mwasi na mwasi na ba principe na vie mwasi nyonso tasaka na nzoto ne bisakanela mwasi musebi ke nzoto eza temple ya Nzambe akosala nango makambo ato bala na mbongo mais aza na limite ba papa mabolimbisanga pona bisolo soki kote bomoni eza mobulu bolongola bana mais histoire eza bo fona bete yango bo parce que temps eza mauvais ba couple ezo panzana pona ba fitité mais na bengana mbali pendant 6 mois na ndako tant on a bis papa na ndako malgré tout qui calme ne papa ke Congo eska kenda kotia zemi
zemika na mwana mwasi wana mama Irene ebota mutu tindenge to vandi boye tito bongisa to zonga na papa après na yeko yoka su papa boti na Kinshasa mama Irene na boma su libale sito bongisi lelo mwana mobimba tikala souvenir ya mabe na bolingo na biso tango nazo tala masomera na lelaki na bino ko benga mama Irene na beta lisolo atanga kombote ba mama ba yoka na ba papa mutu na mutazo par na ye soki muninga linga keloko na te yango to ke ko bimela libanda so muninga ngeloko na yango pete okangele mutema soki possibilité osala ngo ezali me ngai mama Irene de ngai na kokaka te nzamba lola za témoin pesa ba papa conseil non ke loko balinga na mbongo nyoso osana nga foka na sala non naza pe mutu ya bato nzambe eza bilom eza lisumu te eza na bible eza na bible te mena ki bo moto na kokaka te bakovana na mutu bakoyebiso vérité ndenge nini mama pesa ba papa conseil ba mama pe bazwa part na ba mama libala ekota mubulu akoza boya koyemba papa tanga ka bible eza payen te mais apengwi po bayembelaka ete yango na suki awa mama zwa part na yo papa pe zwa part na yo nyonso na mokili ezaka permis te pona osala oui bien que eza utile mais eza permis te totia na à l'aise na couple nzamba lola pambola bino disole silaka te esi non ke na omula ete tokomi na biso na suka merci na suka nde mama Irene ba oh non bo s'abonner na site te bo s'abonner na Irene Masendoki TV soki de just s'abonner banda ko partage oza na témoin disolo benganga na obeta mo ndeti ndeko isola ka fumba me na tangi kombote oui na tangi kombote video na pe batindelinga mobali pa mona na te encore na Kinshasa so pe baboma ki mwinda so pe courant kwanga kaka mutezo mwana na micro ba mourir na ba mourir eza pasi ba papa tokola Satan za risé ozwa malade o memela mama na ndako ndeko nanga ekobo futaka te ekobo bomande ndako moya ekobo ndenge panzaki ndako bazalaki 16 ans il paraît bakosanaka te mais na kolanda logique lisolo mwasi ndazalaki sincère devant mobala nde kokosa te mobala azalaki motalokuta tala nzamba ke kosala bokati telefone na mobali yango mibali oza kozo makangu mwasi azokanga o papa leo na opeso conseil tika nzamba limio na vie ekobo te batela bolingo na oko regretter ndeko nanga neto vandaka boy quelque soit ba problème papa vanda na mwasi no so mese na mabene oko quelque soit na sima oyebite tant si mta rememelo AVC na vie oyebite mais ça na muntu ebite ba défaut na ye bunda na bobo msa bo continuer bobo ko la bana ko banda ko changer basi ndeko na ko elo kindo ko yeba ta ko bomo pe na AVC okoyebate oke ko sala ekobo opandi mama yati lelo nga mobile nanga tazo banga likambo atakiti matina ndima te eska pe na longola respect pa mobile nanga eska pe na koma ko gangele po mona pe ke kobe pandi mama yana za suna confiance na ete couple pe échanger lokuta ekota ya mwana pesi ba papa conseil so to robenga mabasi mabe botala ka pe bino mibali départ na bino ezandeni po mwasa koma pe mabe mama sabi 16 ans kosa mobile te malgré lelo na ota na loba no sembo na kosa kai libale beba atazo bananga likambu na ndimaka te po façon na ye ndenga zalaka parents nena makambo asala mama Irene na mwa lokola zala mibali po oyanga ko kosala mambo te me asala ete ya biso nzamba pambola bino pona patience na fidélité c'est identité ya bunde Irene Masendoki osepe na blé oyo ko hésiter te benga Rita Chimuki na kati bunde osomba basomba kaka ana midele be tuneka Rita o mama Irene alataki mususu pezali okozwa ba photo ekosala bien tokutani mbala sima c'est moi na mutazongi te bisous yogurt oyo ezosunga batu ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama
mama Rosette umela balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi yogurt